Hans asa collègue dangai, Maman Kalunga asa collègue danga. Maman Kalunga oui oboti bana polisi bana osana ba koko, osana ba artiste, tout si quand tous les cas. Bana muke ba ko la débat parce qu'on dit enfant honore ton père et ta mère. Bana muke ba ko la débat mais bino te ba icône. Donc après ton que le comment na sala na sala ko ngata émission te. Na so ko d'abord Sony. Mais le ko tu nga question, voilà peine na zone pour na répondre. Biso zaka ati to le baké, mtasaki mabeyo, mtasaki mabeyo pour nga pena za artiste. Na mimi chigeva mama presidente Eli chigeva 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 na mimi chigeva mama presidente. Bonjour, bonsoir très chers fidèles internautes, et là ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captons ce net moment sur Early Chikeva Kimbangu TV, Bobby chaîne la chaîne qui vous amène des actualités à temps réel et pourquoi pas dire un grand merci dans Colo Papé sur cette opportunité d'être ici avec vous, tous les abonnés de Early Chikeva Kimbangu TV, Maramango Yangoyo. Serait bien à vous sentir dans notre émission grande ampleur avec votre journaliste Gary Segaliano Toya. Un grand merci Nabino Toubozara vraiment pour nous suivre de partout dans le monde. Un grand merci aussi à ma boss Early Chikeva Bobby. Mais ouais, Solara, vraiment bien Solara, qui t'aurait pourquoi pas. Hein? Autant à comboter Boebiga, Ningiz à la Rawana to Bombaka. Et Chamberton Bisseling et 3 fois câble mère garçon Binga Bobby, et pourquoi pas aussi à Ginette, un fouet solo depuis Paris, Gaïni, Chikeva, toute la famille Chikeva, je vous dis un grand merci. Continuez de vous abonner. Massu Early Chikeva Kimbangu TV, Bilina Bassan, Yakitoko, c'est grâce à Montréal, mon ingénieur Plamedi Mbaki. Donc, à ce moment, il est donc c'est par rapport à les actualités qui se passent, qui se déroulent à temps réel, tout l'ali, tout l'amour, qui les artistes et comédiens. Bazola n'a pas si mamouninga. Au juste, c'est quoi? Sur ce plateau, je suis pasteur, je suis accompagné. Il est en même temps un artiste et comédien, il est en même temps journaliste, il est en même temps ingénieur et caméraman. Et donc, on doit essayer de découvrir ensemble avec vous. Et si, dans un même langage avec Montréal et l'argent plateau, bon, mon invité, dans le qui j'ai dit bonjour à 12. Bonjour Gaga de la presse. Bonissant. Très bien par la grâce de Dieu. Ça fait au moins un moment tout ça qui nous suit qui c'était par rapport à quoi boulot kakato yomo zaki olinga dans le coffrage. Bon, j'espère que boulot kaka il est toutes les vérités n'est pas bon à dire mais j'espère que yo yeba qui passe que Zakati Early Chikeva ayeba qui paye ainsi que toute la famille et ma malade où ils a toujours la famille mais Dieu fait grâce parce que Tobi nzamba tirabao a été donc sokoluki nzambe okomona nzambe na biya no pena mabebele en tout cas nzamba zo batela. Un grand merci nzamba zo batela, pourquoi pas aussi dire un grand merci à Maître Chikeva de London Binotu Bolanda Biso na Baby Taylor Lelo depuis Paris en tout cas en solonge bandi à 12. Toza batu yo bomba te toza batu yo sa pe ignorance te ngana yo to yebi que non les artistes et comédiens baza lelo moko kufi après si kuna moko kufi au juste et ça la vraiment nini. Ah tata mokeli ayebi ndenge na sala mokili na ye alobi chaque chose en son temps nde tozana mokili c'est une émission mutu ko c'est l'émission na ye de longa na zana jour nanga lobi premier zana jour na ye lobi zana jour na ye pour zana jour na ye donc so na olo ba ke artiste comédien to comédienne ba ko fa trop en tout cas ezama manzambe et de deux mutu na mutu nzela na ye ayebaki kolanda mais d'abord on a profité. On a fait sa condoléance d'abord na famille ya maman Nzita oyo auto kotika biso parce que maman Nzita za ligne oyo tozaki na ye en tout cas na groupe nzo une nouvelle écrite na kata RTT après c'est imoko na asuka parce que tant alonga assisi film Vive arrive asaki déjà malade film na suka zaki balados ozaki réalisé par ingénieur Michel tozaki na professeur Makala donc tozo na temps ya kosola na maman wana en tout cas zaki maman moko zaki bonne aza première dame oya fandi na mon cinéma na Congo mobimba oya ko pas si maman Nzita a autopsie biso et paix à son âme aussi notre chevalier médaillé d'or Koudi tout ça qui naie que la suite moi tant qu'on va na RTNC tant que collabo dans un groupe Salongo dans un groupe une nouvelle écrite alors il y a bongo salinga passi mais neka na loba nzambe ne mtema ramnio chaque chose à son temps na moni batebele ba le ka ba lo ba di n'importe quoi et au moni wa kufaki leti maman Nzita kufaki artiste mo sorto kufa ma de so pembe ya ba réseau donc ba artiste comédien to ze belé di bossa ba musicien ba le ka biso mais biso to ko modi kapena na ebele
donc presque toutes les communes donc on comprend que au monde a battu nyonso belé bason jaka bazala le artiste le temps musumo ko c'est bien bon parce que tout ça la fierté à Congo tout ça peut presque na ba chaîne presque tout alors le Congo na kolobaka pour nous pousser que nzambe le pendant comme nyonso et dédé ezana tuwa mususu oyo mususu ezana bakana ndenge na bango tant mususu qui vient presser parce que lelo même ata bino ba journaliste biso pe artiste comédien to comme na poste to le ko ba di barrière to le ko ba marque X yango e kataka vi na biso mu pousser mais so tali ba papa on était vieux ko diati ki biso pe à son âme mais asa déjà âgé maman dit ta paix à son âme asa déjà âgé mais biso qui sommes des jeunes to comme de bekiri ce qui peut tenir matanga on sur tali ka mutunanga gaga zate moi na fa na matanga na zate parce que to na même conversion te vous comprenez yango mususu na bakam mususu ezobindaka bindaka bato bakendaka mais bible bi chercher premièrement le royaume des cieux et le reste est ça bible ko na batabis nous sommes au temps de la fin rechercher premièrement le royaume des cieux siko abi voici je viens bientôt afuta mutu selo musala na on se nzamba ile lo akutinga na eko akutinga na baloge dans za wapi takili felo ezana mutu mususu yo moto mutu nzamba 30 40 ans mabe na ozo sala au moins nilita mikolo ozo kokakabasi ya poto olo baka di n'importe quoi vie ça moula indeni donc voilà un peu au moins makambo simba simba to to bato ko fa to la RDC voilà. Ok, merci beaucoup. Bazo kufa trop na RDC babi que nous les jeunes tout le monde quand tout le monde nilita mikolo. Mais la Bible mais quand on le déjà ba j'ai face A na face B na le bien très bien. Na ngasko na sepeli na zo. Na habite bino bolgara polémique ngana bien ngalo. Ça polémique par rapport à ça par rapport à l'histoire de mais gaga osana Congo. Au mona to mona de. Na oyo kamera omona. Ah, tama mo websa ngai. Na oyo kamera. Bino ko koma so muta kufi boyembangu bolaksi ba spe. Ah, talabo no matanga Tcheko asali trop. Tcheko aza muta yebana. Maintenant matanga ni zaka négliger. Momona bato musu bino ba artiste boko bunda na matanga Tcheko. Mais bon mona nité na cinquantaine boye na ba jeep boye na ba fier papa mbana na mona bino. Mais les autres donc à 12 to se dévoiler fasté. Ngana yo to yebi ke no makambo ngeki na bongo. Personne peut quitter de chez lui ya pena salité boye là où ce truc des artistes. Ozano humilié autongama. Mais faut y a soin ba bito le na ba o ba le cela ne veut pas dire que notre ya salité ça peut propreté. Mais si te ba ça bon temps oya veille mortuaire oza salité. J'espère que soko et ça problème te mais ayot. To le na bato bazolela to sepena bato bazosepena. Mais attends place na place à rouler là yo ko kabito. Yeba ka mutu akufi wana zaki pe lokulanga. Donc na voyage mo tournage mo na Congo central. Na monde ba komona mo na mboka. Na tuni na pourquoi na tombo ba komi mo na mboka bo elati nini. Albi nazalaki pe lokola yo. Lobi okukoma pe lokolanga. Et ça langa pasi. Yango la lingwa pesa chaque chose à son temps. Ce qui muta ninga zo lela ngapena se compatir na ye. Na tonga bisengo na za pe na ye. Donc na lukaka précédé la vie mais na lukaka na tala nzambe parce que nzambe pe a tenu chemin na ngai. Donc voilà. Ok, merci beaucoup Nzambe a tracé chemin. Ngana otebi que par rapport à l'organisation des artistes et comédiens, la plupart des alaki à Koufi sans adresse, ana lopangote, ana ndakoute, Hollande Libye en devant nesmote. Bref année de fin d'Adi du Kambala, to yebi ki akufa ki azaki na parcelle te. Et ça a problème y organisation, tout ça a problème ani. Bon, premièrement ça, première organisation. D'abord, au moni Moussa Nabiso, et ça na mbongo te. Mais Moussa Nabiso, et ça pena mbongo, na bi des là pas de prix. Rose mbongo ebele mbala moko, ngami. Maman Nzita, lupango wana ba les lupango na ye. Na ye na film ma vie arrive. Marma son balpan. C'est quoi ibsangani? Pour exemple ya maman Nzita parce que yé kani mutasana on a ni mususu oyo yebi na artiste comédien le soit kufi. Réalisateur moko munene na Congo, je le salue à passant, Plamédia Ebi Michel Sunzu. Asala ba pesa ye prime moko akina ko film na ye na France. Azo plus de $13,000. Aya awa itake réalisateur. Masomba lupango te yemoko ko kete abi so na yebaka. Comme volonté. De l'autre côté mapango belé, tout pesa à l'époque, ba vina biso kandi bazalaka, ba kinkole wana ezaka ndé loko ba batwa. Mapango ezaka neni, ezaka prix nini. Lelo yo moko gaga oye biso kena ba kinkole lupango $3,500 oza. Nous sommes bien dans la volonté. Est-ce que réellement, coûte en peine $3,000 en haut? Au début, il y a des artistes et comédiens qui sont à l'autre côté. Ou on a un robot battu. Tout ça, le côté.
te yo na tio na l'écart to tobeta lisolo ya bao basala basuccès kala mpona kosala organisation ya vie eza volonté na yo moko yango nalobaka nga naza nanga punda natamboli nanga maputa bato basepeli nanga magloire euta pa nzambe donc nga na punda na cheval mais oyo aza likolo nanga aza nzambe aotambusa nga parce que cheval ye moso otambusa abunga nzela mais soki tala likolo okide kembo ezonga pa nzambe mais ngai elengi na nga nini nataka nini maputa eza kwa art oyo tosala aduzo yebi aduzo somi mwa nini osali mwa nini kembo na yawe ebele bazala na volonté wana te le tomona baartiste ebele lelo parce que neti bino lo bachroniqueur lelo komaka naluka ndako ya chambre salle de bain cuisine bobo osanike bokolaka na bato lati ya libanda badushe ya libanda sikoyo ntango otala chambre salon salle de bain cuisine otolobi ape eloko nanga $100 mana préparé vie nanga pour ke apuni aza na mabele nanga bible ekuti elobi même la nature ne vous enseigne pas omoni donc eza likambo ya volonté ozwa part ya baartiste comédien ou comment ngana oyo toyebi ke non les artistes comédiens qui ont fait du succès na batemps wana lelo oyo base retrouva na eloko te wana eza ya kobomba te naozongisa oka na exemple ya Dadi Dikambala tolela tokoti mpa na bango ezalaki kutu lettre L donc tolela ye na balabala ezaka lupangu te mo na lettre L bino eza likambo futoloba oyo kaka obi ntango osala mosano kitoko olinga osala lokola bato mosusu te bato ebele bayaka balukaka polémique mais mission na soki ozokende mission na yo soki mission na ozokende boye en tout cas wana peut-être kaka de la presse aleki na centre de formation aleki boye koluka ozalaka koka bato nyonso te omo ntango ebisaka na mission na bi te lelo mpena ozala nsima caméra te mpo tosala na émission farafara yaya eza likambo ya volonté soki olobi lelo batateatre presque mingi ya kala omonaka bakufaka baza lupango te balettre L na boyi te nde balobaka batateatre ya kala babonga te na vie lokola bamusicien ya kala babongaka te koleka ya lelo eza mama organisation obi lwambo franco so otamboli na ntina congo central na mapanga minene ata inachevé lelo quand même ezalaka nayebi so d'abord eza likambo ya volonté oyokaka baartiste bapesa bango baterrain bapesa bango place boye eza likambo ya volonté nasepelaki na matanga ya nani ya vie kodi omoni organisation ezalaki président Elombe je le salue à passant ayembe banzembo misato nayebi so bato bazalaki wana baconstataki yango me ngaka yango na motema alobi liboso abi laisse tomber nzembo ya j'espère oyebi yango na groupe salon elobaka tro na kati ya mibale babi naboyi nsima liwa na nga naboyi bana nga basani batelengana mpo basambwa ya misato alobi le 25 le 26 le 27 locataire asaka nini alotaka kolo lopango ça dit beaucoup or que baautoritaire ebele bazalaki wana yango nakisa nini mais déjà na oyoka parti alobi ke le 25 le 26 le locataire alotaka kolo lopango omoni teke place wana na kokomisa pena pensé musicale nga loba ke vie kwedi papa kwedi atiki eloko te nayebi te selon ngai contexte na nga atiki eloko te sikoyo tant que les artistes comédiens boyebi ke wana azalaki icône lelo aza esusu te molimo ne pema na kimia bobule kosala nini mpo na bana na ye biso tokobule nini nga naza nanga simple instrument bavie na nga masumu bazali bakola association bavie ebele bazali nga naza mwana oyo bango bakoloba biso tosali tokosala mais nazangi nandimi mpe te ke lokola le chevalier médaille d'or moto asala théâtre oza médaille d'or na RDC c'est Kwedi Maiputu le chevalier nayebi ke gouvernement na biso to mpe l'état na biso akobosane jamais oyebi ndeko na mwa alobaki liwa bato mosusu epesaka bato sansi ya vie biso moto okobati nde bato nde bolobi ke balobi ke aza na lopango te me nga mona ata na bi nga A12 na age na nango lobi nga mpona ozala lokola moto okende qu'est-ce que je peux faire pour que na s'en sortir quand même omona elobela ya biso trop ntango toyena place ya matanga tovandaka totalaka tokezonaka tozalaki na ye akei ndeko na nga boye kosomba lupango eza volonté kosomba mpe lupango te eza volonté nayeba meilleur joueur mona kongo azalaka na vite nzombo le soir azwa mbongo ebele bato apesa conseiller asomba mapango abi te so na kele coupe d'Afrique asomba lupango ok ayebi te bible lobi aujourd'hui ça nous appartient demain ne nous appartient pas lobi nango akeba coupe d'Afrique bakati ye aoya kota stade liboso na biso eza mopanzi ya biso doyebi nga te nga toyeba nzombo le soir so na bino ayebi yo te mais ntango okanga na vita toyeba nzombo le soir kaka yo totie motema stade ezoningana azalaki wapi pour être grand dans la vie il faut penser aussi grand pour que tu comprennes c'est bien bon bato mosusu mosusu basali théâtre azwi mpe occasion osomba lupango te mais ntango asala service ya nation
quand même faut gouvernement sur le résumé bon na yo kaki paraît-il en ellipse que ba terrain mo pesa ki ba artiste ya kala to yebi na tam su to ko pesa be terrain tam su ko tonga ça m'a passe on comprend mais na yebi na te parce que na vanda trop na ba vieux wana te pona ba vie privée na bango mais au moins ba bien ba pesa nga conseil ba pesa nga bi petit ceux qui yo bandi art le lo sa musala so nga la $20,000 côté la $20,000 na ngate tala o ba pesa yo pour le bipo comme grand pour le bipo $20,000 wana yango nga na simba donc artiste ça le pango za volonté so mo za le pango te et ça toujours volonté donc voilà. Merci beaucoup artiste so za le pango za volonté so pas za volonté mais lelo par rapport il y a succès et bomi ba groupe belé et koti ba rancune belé et prévané to moni as luzolo ataka ki moi ba andu ki vers mama kalunga comment on a déjà bango ba sala ba succès voir on ça sala succès kala vu que ça la son bon côté mais mama kalunga continue à faire du succès puis a obimisa bana kota la ans luzolo mama kalunga ba tiraillement entre eux et ça toujours pour na succès kaka tu as problème ani wana ngana ba te moi vena ngamo ebisangelo moko abi kwa psema makala alobi na se ya mbula kolinga kotambola na simba ya mwasi alati la gomme te poto ezonge comprendre tant si yo sala mutu babe e ko zongela yo mais na ba grande personnalité to za nango to ko sa débat on a te c'est trop parfanté ça olobi mama kalunga lelo abimisi bana c'est bien bon tant susu abimisi bana te mais na biselo komoko bien moi ebisanga bi succès ça koyeba te koyeba pe ça succès te tu comprends tu peux être un bon acteur mais mauvais encadré tu peux être un bon scénariste mais mauvais acteur comprends alors ans na mama kalunga bazelo komoko to sa musala mo baza ba collègue ba ba le linge ça c'est lave en famille tant problème est na yo ki mutu gaga alobeli abisu boy c'est bon gaga lo bongo c'est bon gaga to na plamedi o bisi plamedi ni pour le quoi website makamba boy en tout cas bongo c'est pas na ngotende ko na tout ça la bien mais tout garder ba personne na biso c'est ça biso ko maka so mutu akebo ya sans flamand le bitan o le bitan na la vérité mutu ko mo bima to ça na mapaka vie privée beaucoup tango na vie ko tango to mo na mapaka lo wina na maswa tablo ko betaka ngalo wango so ngai to ko swani ngana yo boye to bongisi soki to ndimi so to boyani to boye za problème te mais na ko sala ngona million ça to sala te obi na réseaux sociaux ba fi privé na biso kende lobi to ke wa pusomi ngai sala ngasoni ya omo na tam so ba passer ba wala ni comme si na compte monde YouTube nana filma ki abogi na YouTube gaga nous sommes au temps de la fin on a obété la on cassité le temps de la fin obino ba artiste comme le botala ngote parce que pasteur de la foi a benga ba artiste comme de to biboya to beta lisolo par rapport ya baliwa o ezola na moko simo muninga ya un artiste comme de moko ta répondre un artiste ni on s'assemble ba tout musu ndima na bango pasteur de la foi te vous comprenez maintenant on va appeler par Dieu a beng sibino mutana volonté yo zo ndeko bongo mutema na volonté na yo muta changera pas toute l'entité ka nzambe asala appel bato bona bango koya siko yebisa mutu akasi atoke kuna non chacun pour soi netinga avant que na kitenda pour na priya na ba nzambe nazana nga amateur na musala oyo pesinga nazana nga simple instrument mais na c'est professionnel ou encadré ngo pesanga nzela obi mutu moko abisanga artiste mo na kotanga kombola ete abisanga A12 yo mutu makolo donc passe yo atamba na mark X allez mkomsela bisela bien na mutu makolo maintenant na sala accidenté na kanga ma peine embouteillage te na le kaka mais yo ça c'est si la ka kanga ma peine embouteillage même mkomsu mutu makolo ngo na tuni ya ndelo tamba makolo aya mutu ka ba dépense na c'est qui gaga tout ça ma ile na monde na bi ko sentelo talaka paramètre to pindi wapi je cours chaque fête que nous célébrons nous nous rapprochons vers la mort to ba ali kolo to kende mais siko to s'aventurer quand to va na koto meli masanga au priera péter le répéter obi diable pas zo mutu hein so mutaka mutu ko sambela to bika mutu ke pa mutu akobatela na vie akomo combattre yo tala mingi bato asambela ko na vie nezo marché mais non nzamba Alex ayo na baptême de feu
mais étape mosusu pour comprendre mais so moto sambela to komela no masanga lobi masanga mais soki nzamba ba frapper yo et soki diable ba zwa yo abeto ko gokokei mais moto asambela po diable zwa yo faut tout le monde nzambe donc omona to meka un peu ko comprendre ba débat wana to tika yango total d'abord aux aliboso ans asa collègue dangai mama kalunga asa collègue danga mama kalunga oui oboti bana kolisi bana osana ba koko osana ba artiste to tika on to eleka bana muke ba ko la débat parce qu'on dit enfant honore ton père et ta mère bana muke ba ko sala ngo débat mais bino te ba icône donc après ton que le comment na sala na sala ko ngata émission te na so ko ngo d'abord soni mais le ko tulunga question voilà pe na zongi pour na répondre biso zaka atito le bake mtasaki mabeyo pour nga pe na artiste so ko boki so bikolo tango ezongela. Merci beaucoup, cela a fait plaisir en tout cas à Jésus Nanga Jésus depuis quelque part Rite Falanga moi Simbong Babi. Vous serez bien sentir, vous maximiser vos mégas pour bien nous suivre. Voici Early Chikeva Kimbangu TV, chaîne Memelabino, vraiment bloqué bien sur ce plateau avec A12. Tobe Tarali Solan, Tolembaté pour actualité sur les affaires le Belabino. A12. Les lois nous ont un qui est Marota qui ministre de la culture et art. Atala vraiment artiste et comédien. Ma déclaration est ça de part et d'autre. Tant qu'artiste et comédien, Rokyo Lobani. Ah, mais le connaît ça la biso passé. Premièrement, ça on a biso mon artiste. Moni ngana banga so batanga ta président association mo boule. La songo no pakala. Na otombola art ya mboka, ministre na lukete meilleur lukanga. La personne simplement typique. Ya bika plan média yo parce que plan média so na oloba après ça ngata mo maïli. Natal na bina artiste comédien na Congo. Toi na combien de groupes théâtrales? Natal Nakata Kasavubu, c'est un groupe théâtral. Bumbu Selemba, on passe toutes les 24 communes. Na repéré ba groupe Nyosowan. Na bisi bango boye. Avant que bo soit temps, il y a artiste to font le centre de formation, et ça pour les $5 maintenant sur ta brevet. Artiste ou aso kota sika. Faut ya ko s'adhérer à une association. Tant que na 1000 francs en pamba. Chaque artiste a sa carte naie ou a reconnu à partir de nini ya association. De deux. Groupe Nyon sur un tournage chaque jour, tournage au salaire, on attend sur $2 na caisse association, pas bon mais c'est artiste, c'est sur un belito boui. Au mona, comment mobimba. Quand une association, aucun aussi groupe sur le TV, jamais groupe et qu'on fout ta chaîne ne qu'on fout ta groupe. Pourcentage on peut sa groupe et qu'on dans la association. Donc comme un riche, na une année peut-être même sur Mati. Donc on chaque scénariste, il y a chaque groupe. Là, tu vas mettre en scène. Dans ça ici, atelier, bailler que le soit encore plus. Yo mon tête à Nigérien, bazo ma la tête pas na biso na film mais mon sous sous. Mais le ba comment api. Tant on ça bloquer bongo, au mona ba ministre mo benga. Alors président na biso to kutana, to le point sur le yeux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non biso pour to sala voilà, pourcentage d'artistes pour Zarabo ya bino boy. Le artiste amsu ba somba ba carte. Des artistes bosso on a même ça qui dit ah écoute c'est la binoni tani avantage on a quand on voyager bon ba tumsu ba sala ba 100 ba 200 ba 50 ba 40 ba voyager net ngata Paris na kena ngati ko tana sanga na carte avantage ngani bon matadi pona kino matadi senga carte nini carte d'artiste non donc voilà au monde lelo ba continue biso ba otala ka approche na bango d'abord ya ba association ba otala intérêt personnel. L'intérêt général va être en côté. Soit comme l'intérêt général. Même à ta ministre qui dit ah on allait interpeller pour te bannir de ça. Merci beaucoup ministre qui il faut attendre le rappeler parce que bon ça la fierté en Mboka. Et d'autre part beaucoup moins dérailler. Ole osala musala ndenge sengeli bon ça la ngoli sous bongote. Oye ba tu na scène na mutu moko boye. O kompena ko taquer o comprendre que oh ezo kene man nature bon c'est la sous artificialité na musala ngo. Oui ba ça la ngo c'est quoi? Y a-t-il différence entre personnes et personnages? Natala ba théâtre ba tumsusu ba benyo na nzonzing. Ko sa tamsu 6 épisodes 7 épisodes ba $50. Ko sa la mwasi na bana nda ku futela ndako. Mais tamsu libanga moko boka tamsu sur Early Chikeva. Obi ka oboka mwasa. So na kina normalité na suka na 50. Na fonga mate. Ma avec so na boki libanga mwasa on na comme na 150. Or to bo masko art na biso. Placer l'homme à la place qu'il faut. On a outil na outil na école ya charité il va professeur bamba kolom makala. Donc ça théâtre classique normal comme c'est bien. Au monde. Mais les lots et comme on ba ça la bon. Mais so ki ka ka to bitu on na loko moko ya association oyo. Basimba biso. Mon ma mutu échanger. Donc ça passe. On a pas du tout na vie kuidi apesa nga maele.
ya ko ignoraka presque biloko ebele bwaka ya mabe ya malamu sani bwaka zwa yango lobi ntango baotombola corps mwana miso etamboli elobeli trou esalinga mpe sentiment talaka président de la république aye bongo ka charisme ya Fatou Beto John ebolata mwa poto nalobelanga makambo ete mais franchement ebolata nafandi na tena bi oh muto alali s'il n'était pas Kwedi Maïputu les chevaliers te médaille d'or te Fatou Alingaya te mais président de la république la scène naye c'est une histoire et talinga pe na sa rétrospective na bunda comme ses doigts non sur la qualité à muto la passe te pète donc artiste amuni la kei autant la dialogue ah vous avez wapi bravo aussi à Ndokonabiso oxygène quand même yé pe ameka ko ça le ko la Kwedi Maïputu te pète muto muni na kei nana otika azate nyoso ne pète ba souci na ah na sa ndeni pona zongo na place oza na tele artiste amsu lobby ba ye ba kotite ba suki ba konika lobby mnoko sila e bango o nga nani mu nganda o contrôler za kuna biso ba tama kola ba tiba jip so da bisi abiyo to sayo tamo to kana kuna siko yo moko ta sorti mutuka kuna ba ko yiba mo pusa ko ta matanga zato okomika ka garder mutuka na hotel mi na mona ba tebele msu ba benga atini na saka théâtre so da abiyo film ni osala succès sala ko la Kwedi zala kuna na bisi ah mais yo ba otindika na bango yo zongo no simo we na so kote biso to zali olingika wana to vanda na homme de veillard to benga ngo RTNC4 to vanda to na biso na timaka mutu so leka donc et continuer belle na mutu ago to sala na mbongo ago to sala na vie façon kaka nini yozo kumbela ngo so kumbango na ndenge ya solo ozala mieux bien connaître sanga bi petit pourquoi bino bo fonga matin biso ba artiste moni na ti pantalon na kiti na sina telo kalitoi mais bino ka lelo mona muto te pantalon na se biso nde to ye biso nde tozali anthologie beba e beba mais tala biso ba vie to sala musala ya classe bato ba ko ba vie bo spacile ba vie ba tikeli ko sila te ba vie ba na notion comprendre donc voilà o no matanga na ye na suis pe sous moi ebele pour que fongola ngana bani na ko sa na vie. Ok, merci beaucoup. Là, déjà, c'était vers la fin de notre émission. Tu es bien que vous allez qui connaissent qui grande personnalité, ou tu as qui n'est qui biso le loisir de souci. Ba bon souvenir nini oyo otikali na on a parlé, to ba mauvais souvenir oyo otikali na on a parlé. Bon, pas na na mauvais souvenir, tena na bon souvenir. Obi papa atozo mesa mwana mke kisa bololo. Mwana mke amuna ka papa lingi ete. Ok papa lingi mwana ko la bien la vie. Pour que ma maladie la suite na nzoto. Donc ya mabe pa pe kodi na suite na zuni ya malamu. On a rapport kufi yango le bige malamu ka na. Mais son abi ya mabe c'est que bato mona ka na vanda pe na pe kodi ta. Maïputu le chevalier. Na mise en scène. Na pe na bona Martin on jouer absinga. Non. Hein? Théâtre zaka ko lo ba côté. Respecter le minute d'un tableau. Na zuni na te ezali. Lakini on sala lakini on jouer. Liso yo ngana omona. Nango liso yo ya omona te. Mais so pesanga lisu na ye na komi. Na so ebele. Na se notre son film moko awa, et c'est pas ndeko nanga moko na chaîne moko ya YouTube awa, film ngo zaki handicapé. Papa kodia jour. Te le ngo te sali kilo ya moninga. Na so attend jouer na vie, na so attend va na petit. L'art n'a pas de prix. Ya mabe zwa, boaka ya malamu zwa. Mais niyaka banalizaka. La vie nous réserve encore plus. Autant voir la vie. Ah, petit, merci. Mon monsieur n'a pas corrompu, bien ça vient bon à petit. Bah, corrompu mon colo, tenga na soirée belé. Sur le corrompu na crédit parce qu'ils ont raté. Dans la soirée pena ebelé panaï. On a linga trop pour vendre la vie pour que na soirée. Observe ma cala na trop. Bien na chaque type en bas na trop. Maman Boka na trop. Maman Nzita na trop. Maman Chantal et ma pardonne maman Sokou pour na RTNC maman Pembele donc naziba trop na bango donc on a luka trop na ngana na sona samu sala ba to banga bebe nga fier so tele ba ntunzinge belo mona adus te ba te adus a éviter benga côté to yondo boya te ba benga ngate comprendre ba benga ngate pourquoi tam su pona éviter tam su ngana personnage na ngona sate mais so zo le ko tsenga na ko kalinga ngona yo muto le kaka tangu nyoso. On a fier na ana uguna zanga parce qu'on est en plein.
Donc voilà. Merci beaucoup. En tout cas, là, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je ne peux pas me séparer comme ça avec mon invité. Quel message que tu peux passer aux artistes et comédiens? Et puis, numéro de téléphone pour Nabato, on a besoin de contacter. C'est une bonne question, c'est ce que j'entendais. Donc, c'est une question et ça n'a toujours bien. Conseil à ces artistes. Au le bagage, le pasteur de la foi, ben artiste comédien. Et bien, le bakendaka te. Et bien, le social bakendaka. Rachetons l'état, les temps, car les jours sont mauvais. Tout ça déjà connecté dans ma manzambe. Parce que tu habites jour ni ou aroya. Et de deux, tous les gars moussala. Tala moussala ndé balé livier kodi. Tala moussala ndé président de la République aïe. Biso artiste comédien to linga suite au la répétition. Ya quand to répéter moi le mot pour te tourner. Ah non, beta betango. Oh beta ngo bien bon. Mais c'est par là la solution. Baman na bâche. Pour tout ça la grand faut baman na bâche. Artiste comédien balingi répétition té. Artiste comédien balingi jonding c'est bien bon. Mais sans travail au comme en octave mususte. Tu joueras déjà bien, mais tu auras surtout travailler comme il doit. Et vous allez se bien. Tu peux ça matoi. Tu yoka. Nga le bara ceux qui tu peux si matoi na musa to sala. Tu ressens c'est la bango avec intérêt. Bon vous allez décider. La biso ba comédien. Matoi na biso tu peux si yango na débauche. Tu peux si yango na polémique mo zang tout na makolo. Tu peux si yango na monde à lesbianisme, tu peux si yango na pédophilie. Voilà pourquoi tu comme na octave tu rose la tête. Donc nga na pesi conseil, c'est apprendre où la laisser. Si on a le mabé, l'imbissanga place aux alliés, mais n'habite qu'à l'habiter dans ma bête, plus 243 89 98 520 68. La Pessimbo Tenangai, n'a 4 fois père Christian Kula Simoté, Manolo Badama depuis Paris, à Bière International. La Pessimbo Tenangai, c'est Lemba, l'homme qui fait la vérité de tous les bayombes. La Pessimbo Tenangai, charismatique, c'est la Sebavede en Mapamboli depuis Atlanta. La Pessimbo Tenangai, c'est Erli, Tike Vamoisi Nzambe, la femme haïta incroyable. La Pessimbo Tenangai, la famille n'a pas aux apôtres en Europe, nazi, Amérique, Asie-Océanie, famille Congo Massiala. Donc, mbote na bina wana et bana neso Congo central na lingi bino trop. Donc là il peut le sous la personne merci et belé parce que 8 ans trop tout mais un peu partager aux alliés information mo mieux. Donc voilà. OK, merci beaucoup à tous les abonnés de Erli Chikeva Kimbangu TV. C'était bel et bien A12, l'artiste et comédien qui n'a pas mal de carrière. Bozala vraiment wana les artistes et comédiens, bozala musala ndenge elongo bani. Boyate pour nous présenter vos habits, vos tout ça là. Un grand merci à vous, un grand merci à toute l'équipe de Erli Chikeva Kimbangu TV. Continuez de vous abonner massivement et ça la biso vraiment. Un grand plaisir. Magachou ma vie en poitrine électrique, Fabio Limaye, les gens qui carte à souka. Donc activez vos cloches de notification pour ne rien rater sur Erli Chikeva Kimbangu TV. Retrouvez-nous prochainement avec un nouveau numéro. Ciao. Na mimi Chigeva mama presidente. Erli Chigeva 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 na mimi Chigeva mama presidente.